kondima bato nete oyo pati moindo aja na pati ate kondima bato nete oyo pati Matondo bandeko balandi émission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet tolobi ba mwangisi vuva mo télévision mbote bilo mabota mabino biso tomeseni koloba émission bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino natina se okokoluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kuzanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alatina basuvetoma ya tumbola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda kita talantina nesongi ya nzila fumukusuki ya mbunzala mpanda na ngola baye ibongo kokoba misala ya 1921 mponini te banganga ngunza pe bangunza kati na religion africaine baye bongo kozongisa baindo na esika babungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bolamuka ndenge tolobi biso toyaka be kozongisa conscience ya bato na nzoto ya bato toyambi mituna na bino kasi lelo tango mosusu tokokoka kotanga yango te me mosusu bolanda biso na bokebi biyano mosusu ekozala ya bamituna yebo tunaki benga na ino ndeko azali kokolopa ndako benga na ino ndeko yaze kobete lisano ya mbese oloba na ye ndeko ndombele baze liboso ya etando bapesa biso ata minute tuku mibale soko mai tokoloba wa lelo ekwala na ntina te akoki kozongela lisano ya mbeso akoki kozongela kokolopa ndako kasi biso tokolikia na mosala ye bakomopesi nesongi ya nzila fumukusuki ya mosala mpanda na ngola oyo biso toze bongo basungi na bango tokoloba mai ya ntina mai eze koluka bongo bolamu ya bato tosololaki na bino mikolo mileki na masolo ya Maître Gims, refit ya Maître Gims kozwa makoki epai ya Bill Gates, le milliardaire américain. Te penglaki biloko misato principalement. D'abord luxe oyo yakutaki Maître Gims ali moto ya nzala te. Soka bota mangi na mboka na biso makoli na ba pays développés. Na mosala yaze ko sala lelo ya ko bete bongo mindule akomonaka misolo akutani na bato akotina la preuve en est tango Macron alingaki ya yawa le président français o bazalaki na fali bakendeki komela soko molangi ya masanga na bandal parce que boyebi que Maître Gims a refusaka invitation ya Macron donc ali pe n'importe qui te mais bomoni que na vidéo yeto tilaki bino la fois passée ye moko akamwi luxe oyo akutaki epai ya milliardaire américain Bill Gates mais alobi nakoyebisa bino montant te oyo balingaki bapesa ngai me mbongo nini ya malonga nakoki kolia kimia soko nakei mpona koboma bandeko na ngai bandeko balandi tosengaka bino bolandaka biso sans tendance et sans parti pris tolingaka ensemble biso na bino tosombitini ya makanisi mpo ya kobimisa mboka na biso na libulu ye eze kozingela biso bayindo en général en particulier bakongomani toali na guerre ya est oyo elali mikolo yango en passant tokosenga bakambi bandeko na biso badirigeant congolais baze na bainstance na organe de décision ya mboka na biso interdire
na bapanzi sango na bayi kongomani kolobela makambo ezali koleka na est ezali lokola kokomisa biso bacomplice ya makambo mabe oyo loposo pemba azali kofinanse esalemaka na eteni wana na bandeli koloba na badirigeant na biso na bayi politique na baye basimbi organe ya décision kointerdire biso kolobela bandeko na biso kolobela eteni ya mboka na biso est ya République démocratique ya Congo eyali lokola kokomisa biso bacomplice ya makita yeze kosalema libanda mpo ya koya kodestabilize mboka mpe bokonzi ya mboka na biso me boni bokoki kointerdire mwana oyo bazali kotia ye manzaka anganga mpo bato bacomprendre ke bazali kotia ye manzaka na nsima moko en quelque sorte nous interdire ya kolobela oyo ce qui se passe à l'est de la République démocratique ya Congo ezali kosala na biso bacomplice mabe bakobokolaka yango te esengi to dénoncer haut et fort banda mbula nini basi balaka violé banda mbula nini neteni wana bamama mibange balaka violé na babebe balaka violé bokola muka na tongo bakati soko une cinquantaine de personnes mito mais po nini tonganga te po nini toloba te tokolobela yango na sens négatif te mais tokolobela yango na sens positif po esengi balobi omoni ndoki belela noki mongongo ekima tozali komona ndoki toyebi ke grande puissance toyebi ke baimpérialiste nde balaka na nsima ya guerre ya est me bandeko balandi lelo tolingi toloba distraction oyo ezali na mboka na biso ezali entreteni distraction oyo ezali na felika ezali entreteni ezali nourri ezali financé bato moko bakolalaka te ntongo midi mpe mpokwa banda lundi te lundi mosusu banda janvier te janvier mosusu bastratégie multiple mpo bamaintenir biso na distraction bandeko balandi toze s'étonner se demander awa na mboka na biso mokolo na mokolo masanga ya kolangwisa bayindo masanga ya kolangwisa bakongole bandeke boze na mikili ya poto naokaka pasi ezalaki diaspora ya kosala diaspora aya kosala mpo nini bato bazalaki kokanisa diaspora soka ye kosala makambo makozala malamu mpo diaspora afandi bafandi na bamboka ye mibeko eza ya kofanda na bamboka ye ezalaka dirige na likanisi ya individu te me bainstitution mibeko ezwaka esika mpo sala ba eze mbongo na yo te lelo nalamuki na tongo na liso na mwa $4000 na wana nasala activité na luki kwa moko na pesi garantie na bandi wana somba bakazie na komi na porte milangi soko ya masangani toze ko somba coup de sifflet kwa ndembo bandi ndape na bandi activité boyebi ke na mikili ya poto pour ça la restaurant il faut formation pour ça la bar il faut formation bongo ba boîte de nuit yonso boyebi boyebi ke na réunion ya masanga avant midi ekoki kotikala pole te boyebi il faut botia yango rido avant 10 heures bien sûr boyebi ke na mikili ya poto mineur mwana moke
bakoki kotekela ye alcool te. Bato wana baye awa bazwi bisika ya ba décision na mboka. Mais tozali komona nini? Tozali komona nini? Bato bamelaka lika ya bangi na ebite so mosuku ya kaliso na nganda te. Tango biso tozali kokola bilenge yoso babandi bangi sika. Bakutu ba obeta bango na banganda ya bangi. C'est-à-dire rare ya baleki ya ya somba kosi ya na biso mota tinda ngai bakeye ko luke sika moko boye na camouflage ba. Mais lelo na policier, na civil, na militaire, na civil ba fandi sika moko ba fula likaya ba mela zododo ba sangisa. Trobi distraction na mabele ya bayindo zevu. Nalingi bokenda na compréhension bandeko balandi. Botala biloko loposo pemba ka ko soutenir ke pa na biso c'est contraire na réalité et c'est contraire na o esale makapai na ye. Tozalaka pe na bana. Na uta ko mona mikolo lekia wa mwana moko asali aza ko démarrer groupe électrogène na mai. Tozali na bana basalaka soko ba caterpillar, ba tracteur, tout le monde a bana wana. Ni mboka, ni communauté internationale, soit disons, bato balingaka, banga kolakisa biso ke balingaka biso mingi. Personne alors, personne, batiaka bana wanaka. Bango nini bako tiaka? Soko bako ya na financement, na makoki, concours de danse. Eze mawa. Concours de danse. Yango bako yanango na République démocratique ya Congo. Mboka oyo tozali koluka renaissance. Mboka oyo tozali koluka conscience. Tout y en a entre parenthèses. Na uti kolanda il y a de cela 4 jours na chaîne nationale. Coopération moko ba japonais na République démocratique ya Congo, ça fait mal. Vraiment ça fait mal. Coopération wana ya ba japonais na République démocratique ya Congo ba yei ko instruire bandeko na biso ba wewa ba motocycliste batangisa bango code de la route. mais totia nano masiki à part. Coopération Japon na République démocratique ya Congo ba dû 150 wewa pour balakisa bango code de la route. Mais est-ce que bilo comme biso moko to mona kateke basé ko sopela biso soyi basé ko cracher sur la mémoire de Mbuta Lumumba, basé ko cracher na mémoire ya Mose Kabila. Ben investisseur basé ko yawa basé ko ya ko sala nini soko ba merisi biso ba jus ba colorante na ba jus na bango basé ko sala basali zododo ba whisky o eze na degré alcool incalculé, ça dit na évité on est à 115% d'alcool et à la alcool de bon goût bati soko eloko nini na yebite mais eze côté kama partout lelo échanger et c'est comme tangue yali bilenga ngo ba se déplacer na ba mesa na bango zodo de rendez-vous et c'est comme collation ezali collation de grade académique bien sûr ba yei na ba mesa na bango ya zodo bisika ba concert kolobate. Musique, par définition, musique est art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Art de combiner les sons
d'une manière agréable à l'oreille. Yango wana musique. Est-ce que biso peut to soit définition wana ya musique? Tu comprends donc ndenge wana. Mais biso to yebi musique et ali support musique et ali eloko oyo ezeko ko accompagner moto. Musique ali eloko oyo ezeko tambola na moto na ba circonstance ya bomo. Na ba circonstance ya bomo. Yango bomonaka ezena bato mosusu soko kinzembo mosusu ebeti abi longola nzembo oyo ekanisisaka ngai kingandi po e accompagner kai na circonstance ya mawa ya matanga ezana basusu nzembo oyo batisana no volume nzembo ekanisisaka nga mokolo ya mariage na ngai mokolo kingandi ya balaka e accompagner ka bango na circonstance ya bisengo bakoko bayembaka mais pas ya biso bakoko balobaka mélodie te kasi maloba wana définition ya mindule pa na biso tango zeko koyoka nzembo mélodie kaka te mais maloba mpo nini balobaka ndenge wana mélodie te kasi maloba po musique elaki transmission de connaissances po musique elaki code po musique ezalaki langage de guisé musique bobo sanate tango bankoko bakendeki na esclavagisme en Amérique bazalaki ko permettre bango te basolola mais bazalaki ko se communiquer na koyemba bakopesa sango kingandi azali susu te kingandi basalaki ebo bapasolaki bakataki basalaki mais biso tozena ba circonstance ebele ze ko zingela biso ya pasi na lelo bo ya mpasi mais musique etamboli na biso elongo te mwasi wana chéri na ngai soko na moni etamboli lokola mombembe esima na yo mokongo na yo maduso matoi na yo lèvre na yo lolemo na yo. Est-ce que yango wana eze ko zingela biso? Biso baindo miziki ya kalikabo na biso te soko bango ba définisaki art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, mais biso balobi son kaka te maloba. Est-ce que tu sais ko compature na ba situation yeze ko zingela biso te toloba te soko tolobi bato balobaka français balamba sikawa eko bimisa milinga ya moto basatake na biso soit disons intellectuel mais na mbaleleki wana masomo musu twaki nango tolimbolaki intellectuel aze moto aze ko sunga ekolo mboka na ye bandeko na ye ya kolongwa na niveau inférieur pour accéder na niveau supérieur kolongwa na mikakatano mizingeli kokenda na ba solution de problème. En fait, c'est ça, être intellectuel. Mon yabiso, bandeko balandi. Motasalaki etelo. Motasalaki université. C'est-à-dire, Ali Montoyo aya ko continuer œuvre ya maintien ya esclavagisme pas ya bayi. Na bandeli koloba. Motasalaki etelo. To bandi na niveau ya sem maternel to kei te na université azali moto ye ko facilité d'impérialiste bakoba esclavagisme na lolenge mosusu na lobaka toze kolela na kati ya ebale mwa bomona pinzoli na biso ezete. Maître Kim sa dénonça qui awa. Et loko moko grave. Nabandi kolanda presse en ligne. Nabandi kolanda ba média na biso awa sur TNT tout. Personne. Alors mototé a sali allusion
na makambo maître Gims alobaki. Ezala bolumbu moko ya moto moko ebimaki. Ya bakolo nango surtout ba pasteur. Bomo na ndenge presse en ligne. Na TikTok, na Facebook, na YouTube, na Instagram. Donc c'est-à-dire oh soko basé bashi ya mabala en tout cas bolimbisi na yebite. C'est-à-dire bato ba ko proférer ou ezé ko détruire par rapport à ou ezé ko construire. Bato basé ko préférer bêtise. Bozoba boniama. Na mboka oyo soi-disant tozena na ba homme politique, tozena organe ya décision. Ekoki kozala pasi. Bobongisela biso botonga ba immeuble na mboka na biso. Selon toti yango nano bongo. Ekoki kozala pasi. Botongela biso ba métro. Ekoki kozala pasi. Botongela biso ba gratte-ciel. Botongela biso na ebite soko na koloba banini bosala ba fusée. Mais est-ce que c'est difficile bo éduquer bato? Te na mobeko ezali inconscience. Soko mobeko bati yango nini et ali pour traquer les uns et épargner les autres. Ministre ya justice ayaki awa basimbaki eloko ya église, ba église. Botala ndenge eleki lokwa molinga likaya. So parce que ba yebi église na école ezali bisalelo oyo loposo pemba zeko salela pour maintenir biso na état ya pauvreté pe na état ya esclavagisme. Na lobi église na école yango ezali bisalelo o loposo pemba salelaka azeko salela pa kokoba ko salela pour maintenir baindo na esclavagisme pe na état ya pauvreté. Alors na ba homme politique na biso bakota na ben wana bayebi ke so bapekisi baréglementé eteni wana ya balosambo, c'est-à-dire bato bakozwa conscience soko baréglementé eteni wana ya masanga po siga moto afandi akotala bomoi na ye abi o touti wapi tokomi wapi pe tozali kokenda wapi me nga finalement na bomoi nazali kosala nini ekopesa bango makanisi bafongola sika misu na bagouvernant te botikela bango. On ne réveille pas les chats qui dorment. Ou anabiloko Léopolda tikela bango. Botika bango na pongi na bango. Par contre, soko balingi baningisa loboko, boya bobakisa lisusu soko diazepam, bobakisa soko anesthésie, moindo ala mukate. Bandeko bazali kokufa baksio ya masanga basorti ya babiere ezali kokoba kobima balatisa ye couronne batu soko eloko moko batina babouchon bakongole bazali kokufa basusu bazali kofete chaque jour. Mboka ya pauvreté, mboka ya bapauvre bandeko baindo bazali kodefa mapa ya 300 francs na tongo. Ameliti ezanga sucre non pas moto soko ya diabète mais pour sucre nda juité alamuki na 300 sucre à 100 francs à rajouter tant mia sombelo ko pesa 1 kilo. Mais ba boîte de nuit plein, ba bar plein, ba hôtel plein, ba église plein. Mais
Bandeko balandi na yebite. Et si tu komi lelo, moi je pensais peut-être na bakonzi ya mboka na biso balingaki basala démarche ya koluka ne songa nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola po nini balobi te na chaîne nationale na ba chaîne privée nini balobi te tokotanga na biso ba chaîne awa te makita ya mabe oyo maître Gims auti koboya ne songa nzila ba dénoncer yango mais botala na ino bandeko balandi bato mobimba toze menacé na Rwanda chef de l'état zeko sala démarche pour défendre mboka oyo yoka balongola ka embargo tokoki kosomba mandoki bongo lelo bakangi biso su mandoki poani tosomba te poani mais boyoki soko maladie oyo uti ko bima wa soko nini virus soko de singe bazali ko benga mbala moko 100 000 doses eyei bandeko balandi bolimbisi tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti pris. Loposo pembe oyo to bandeli kolobango po tolobaki yango na manaki eleki oyo lelo alingi alakisa biso kilo de bonne foi. Loposo pembe alingi alakisa biso ke yenda zalaka na souci ya biso koleka. Tango to kufaka na est ba rébellion nyonso ezalaka na Afrique, ba djihadiste na Mali, ba djihadiste na Burkina Faso, ba djihadiste na Niger. Pour le poso pemba s'accaparer na bomengo ya Felika. Aboma biso de milliers. Laurent Louis alobaki. Laurent Louis ndeko na bango. Parlementaire belge. Babomaka rien que na Congo 10 millions de Congolais. Ezali ko sala moitié ya Congo na Rwanda. Lelo. Donc loposo pembe azalaka na souci na biso rien que pour faire accepter biso vaccin. Soko ya lipo ba ya ko beta vaccin akokatinda 200 000 doses ya vaccin. Mais tango bandeko na biso bazali violé, tango bandeko na biso bazali massacré, tu dis que bango nde bazali na sima ya Rwanda wana bazali ba Congolais te wana bako bete liboko kwa mesa te te distraction inconscience ezali nourri distraction bazali ko tia yango engrais chimique bazali ko pomper distraction d'irabolin bayindo to se ressaisir te bolali bolamuki ba détournaki 85 millions bolali bolamuki ba détournaki 500 millions bolali bola donc eli nango nzemu bazali ko sepela ba ONG na bango ya ba soi-disant droits de l'homme ezali koloba te. Pourquoi ezali koloba te? Po ba misolo wana ezali kokenda kobombama na bamboka na bango soi-disant ba pays de droit, ba pays développé. Moto aye na 500 millions, moto aye na 200 millions. Ateki nini asalaka nini, il a quoi comme salaire? Il gagne combien comme salaire? Te, baebi que bato bazeko yana na mbisi na monoko ya ngando, boyanango. Une fois to tibino mopanzi, moins d'une année, soko meki kotuna bafongoli procès. Totuna kana période
Il y a président sortant. Bakangaka ba bien, il y a général Tango Fort, il y a général Célestin Kanyama, bakangaka ba bien, soko ya ba dirigeant ya Tango wana soko mine. Bambongo wana bazongisa yango na trésor public ya République démocratique ya Congo. Bambongo basezusaka. Loposo pe bazongisela biso yango. Bayibaki ngai téléphone. Ingeta, police azeko leka moni moyibi. Akangi moyibi. Soit disons, ayo moto yibi. Ba moni preuve azena téléphone ya ndeko Ndombele. Mais c'est simple. Ngara na jwa téléphone nanga na ko banzila na ngai. Yé l'état sa charge na yé. Te bino soit disant bokangi bato bayibaki République démocratique ya Congo mbongo. Bopesa yango nani? Te wana tokolanda te. Ba pompe ba film nigérian. Lelo na ba réseaux sociaux bêtises sur bêtises. Ba site pornographique non protégé. Non protégé. Mwana yonso ya zena téléphone Android. A koti na Google akei ko tala bosoto. Na mboka oyo tozali na renaissance. Ozo senga ba cerveau batia mosika ya bana distraction. Te. Par contre distraction des ekoya. Tala na TikTok ba congolais ba bina kakaka. Ba indo ba bina kakaka. Na yebite motasala ki TikTok les écoles de danse. Na yebite TikTok et ali institut de formation de danseurs. Mais je ne crois pas. Pour pas ina bango, eze na rôle mosusu. Motasala ki Facebook, au-delà de tout, ata ba yebisa ki biso eze pour na ko retrouver amitié perdue. Mais ça n'a pas contrôler peu mokili. Bas a l'information, il y a mokili ya main. Yango ça financé par des Américains. Na Pentagone. Mais bayindo bazu Facebook. Et si il y a un règlement de compte. Et si il y a un fingana. Et si il y a un exhiber babolumbu na bango. Botala, eloko nyonso ezeko ya na mokili. Eloko nyonso ezeko ya na mokili. Po ebakisa développement ya loposo, ya bamboka. Et pas na biso to salela kango kaka abusivement. Et pas na biso to salela kango kaka na contraire. Bana mike na Chine, basé ko assembler biloko, ba téléphone, ba pareil. Lelo boali to ali na posa ya power bank, il faut uta. To zena posa ya flash disk, il faut uta. Ya biso bana basala kani. Ataba ke etelo. Opa kamala, opa, bayemba kakaka. L'inconscience. Pour biso peut tangaka to yembaga opa kamala. Songo ya nini na français. Opa kamala. Ah. To zina makambo ko tuna. Lelo na korobana te na tiki yango pe bongo. Bande ko balandi na tiki yango bongo bokenda pe bokenda na ko tuna. Tango bayembisaka bana opa kamala. Eli langeni nezen kotani. Te. Quand la raison est perdue, tout est perdu. Tobungi sabu nzambe. Vutuka vanampambu vidila. To zonga nesika to bosana mayele. Esika to bosana ba valeur na biso. Bato yonso bazeko bunda po ya mabele na bango. Elamuka. Lelo tozeko tala etumba ya réussite. Risa zeko bunda. Na autant pour défendre mabele na ye. Mais par contre, biso ba indo, biso ba congolais. To kota kana sima ya mobundisi, poto ya lisusu ko bundisa mabele na biso. Toza champion na ba concert.
bamboka mosusu ya Felika bakomi kosalela biso ba message tozali bona kobina na koningisa loketo mais tozali nul na cerveau bato bazali koloba ba français bapesaki bango ba responsabilité pona ba français pona langue française basali nango nini bayibi na ba français wana yango basaleli yango nini moko boye détournement c'est du vol c'est du vol mabe ekoma malamu malamu ekoma mabe bokenda kotala ba émission ezanga tina na YouTube ba nombre de vues bokenda kotala biloko ezangi tina na ba TikTok ba nombre de vues bokenda kotala sika ba message ya conscience ba message ya kolamusa makanisi ya bato bandeko balandi botala binzambi nzambe oyo etondi awa na benga yango ndenge wana bamosusu bamibengaka soko nzela ya Congo soko nzela Congo tongo te pokwa tuntuki yisi abimisa moto diode na nzoto abimisa moto mukwaya ya me bandeko balandi liyanzi akoti yo na tongo tsombokila neno akomi liyanzi te akoti na tongo en tout cas na banzoto mosusu 18h ekobeta te il faut abima po kokoka te mama azali kosala mbisi sende ekoti ye na mosapi soki elali mokolo moko na pasi peut-être ebukanaki lobi nango komona bandi kopolisa tout autour akosala mafina wana anticorps abandi koprépare ndenge nini faut dégager corps étranger yango babengaka ye anticorps étranger sende wana aza corps étranger anticorps akobimisa ye libanda akopolisa tout autour adégage ye me bake kobimisa yo sende mupende ya soso motu ya bowayo na nzoto diode pile batterie mabanga moko boyoka masasi ya kindoki mwana bozotala mwana boze komona mwana malnutrition kolia malonge zete me babeti bambundandu bundu yisi moto aze ko ndenda lokwa resort po akosa distraction biso toze kotuna lelo bato baze kolia poison retardé lelo bato baze komela ba poison retardé po bakolona wana bato baze komela encore plus grave fandaka mokolo mobimba na moi eze ba poison retardé demain ou après demain moto wana beli tata mwasi akonda mama kuluto oyo bilamba esi nzuluki ye wana bimindoki banoko baka mwa libandi moko boye batikaka bandambo suki mipanzi boye bango wana ndako bimandoki na ba soi-disant basali na nzambe ba homme religieux baze kokoka te ko comprendre que bango nde baze cause ya continuité esclavagisme na mabele ya baindu na ba soi-disant intellectuel baze ko répéter volonté peut vouloir ya mundele bayebi te ke bango nde baze ko koba esclavagisme na Afrika baze ko kanisa force ya ko maîtriser langue ya Voltaire eza ko zala mayele po Chine akomi lelo grande puissance économique pe militaire na français mais est-ce que tant que tu as la biloko wana eza ko lobela biso eloko te Inde baso toyebi Inde tant que okola
so mutalobi deuxième monde kutu wa iko lobangote luambo akendaka deuxième monde na Inde mais lelo Inde a commis parmi ba puissance ye wana zeko kota partout na Afrique biso tozeko tala tozeko bina tozeko lambwa biso tozeko observer biso tozeko bina biso tozeko langwa manger baiser et boire basi babinaka kaka baningisaka kaka loketo ba danse obscène babinaka moitié nu mokongo libanda libumu libanda bibelu libanda yango wana kaka basusu baze ko avancer moto atangi asilisi licence aye kosala kabine ya zododo po abebisa bilenge ya talite epart na ye mosala ezete d'abord atangaki po ya kosala nini basusu bazali koya kokela baemploi biso totangaka po sala demande d'emploi osali soko 22 ans na étude basusu 28 ans na étude po kenda kosilisa soko na doctorat soko na master mais po banda kotambola na bafarde na se ya lipeka j'ai l'honneur. Est-ce que tu sais que tu as la paix, tu sais comme moi? Bande ko balandi to yokaka to répéta kawa. Ha bolanda ka fumu kusute bato musuba se mokaka na biso. Ah, oh nani? O bata vuva mo aba distrait. Moto liboma ze ko benga moto normal fou. Moto liboma, yeze na fulu. Alati bilamba sokoni makolongulu ayebi mbula sokola te. Atali penza moto afandi na liboso lopango la bitala liboma oyo nesongi ntilo ba yei kola musa makanisi ya bato ye wana bato batali à distance ba pointer du doigt ba bengi moto ya soloka ba bengi ndoki moto azeko luka bolamu ya bato mais bo comparer ba pasteur bazé na intérêt égoïste o bazé ko exploiter bilenge soko ye pasteur abeli aluki ba pays approprié o ezena mais bolanda ki awa te ba pasteur na bino awa basi na bango bakendaka mikili ya poto kosala soko bebel soko bibil soko bebel soko mondimi abeli wana verset biblique wana verset biblique ba pasteur nyonso renommé ba soina bango bakenda kozwa na mikili ya poto yo bolole o tilaka ye mabonza soko yo beli aya tie loboko abimisa yo nzombo ba nzombo ngezaka kaka na bino babola soko yo zangi yaka sambelela yo yaka na demande d'emploi ya emploi na ye mabonza na bino ya emploi na ye société na ye église te ba congolais balingi kotala pe komona te baze kobangisa bino au dernier jour jugement lifelo paradis il y a dessein lifelo il y a dessein paradis il y a dessein nanya mona paradis bakendaka ngo na nzela ya kokufa te bolo bana ba pasteur na bino boboma bango bakenda kofifa na bango mpe na paradis nanya ko accepter kaka soko loteli ndoto pasteur na lotaki okufi boko kota jeune prière na église wana po bobenga esprit de mort soko loteli ndoto pasteur na monyo na mikili ya poto bato bazana simana wana nzamba la kisi élévation bon donc poto ya li synonyme élévation
Est-ce que bagrat si la pote botama to basala bazwaka conscience. Moi tu tout ça la révolution culturelle na Chine. Chine pauvre. Chine pauvre. Balia michopi. Lelo bango wana. Soko kei na Chine. Ba site nyonso pornographique ya ba impérialiste est verrouillé. Ba TikTok na bino oyo. Eze ko proposer bana architecture, décoration intérieure, culture générale. Et puis c'est pour un temps. Soko tango nango koki et ko télécharger les soute ko la kisali soute quel que soit forfait na yo zenango. Contrôler et pas inabiso. Même ba service compétent pour contrôler bilei na bimela. Pour ce que tu as dit na ba service compétent. Je ne pense pas ba jiu écouter kamananzi là. Est-ce que bande ko balandi en tout cas bolimbi ça tous ko poussana muke pona ko sukisa manaka na biso. Est-ce que tango bande ko ba indo botambolaka boze ko tala de part et d'autre. Ndenge ba cimetière privé ezeko ko bota lokwa mayebo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ezeko lobela bino eloko moko songolo? Te na lobaka yango biso ba congolais en particulier biso ba indo en général mingi ba congolais to pusanaka to tikela mabe sika et comme parmi biso botala kaka mboka moko toze kokoka ko régler embouteillage te ko régler circulation de route te mboka eze na autorité compétente toze kokoka ko réguler circulation te. Na 21e siècle. Embouteillage ya pamba. Donc, tu as le niveau d'inconscience. Niveau d'inconscience. Chinois, c'est quoi la bison là? Macadam. Oh, c'est ça la moins d'une année. Tina IBTP zani, INBTP. Tina nango zeni. Apprenez les Africains à croire et non à raisonner. Le loba cimetière privé. Nazaki na cimetière moko. Basé na libulu ya $8,500. Oh là, 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 oh là. Libulu ya $8,500. Commerce ya sika. Teko toze komona mboka ba cimetière ezeko bakisama ba morgue ezeko bakisama ba hôpitaux etongamaka te ezeko bakisama te ezeko te ya biso nini ezeko lobela biso nini te. Qu'en est-on à logement? Araignée qui monte ana kati blé sima pene vert opusani kuna mususu trou opusani liboso trou yango wana kaka baindo babinaka yango kaka baindo na yebite conscience te loposo pemba kendaki na conscience baindo atikeli biso inconscience. Yango wana tozali kovivre sika moko na fulu. Solo même sika ba institution ya l'État eze présence ya ba fulu eze même na centre ville même na ville na bakalina fulu ezali fulu ekomi lokola elembo ya ko définir moto moindo elembo ya ko définir congolais.
tala inconscience ya bato bakire bakaniveau ta mosu tracteur mpe zeye wana ezali kokotisa soko pele na yango me batiki yango likolo tozalaka nanu na bamakadame ezali 6 mètres de largeur moyena bandu moko ale bandu moko retour me babimisi lisusu bosoto batie yango na makadame lelo soi-disant évolution ya mboka ekomi na bawewa tozali kokanisa mboka ezali développé mpo bamoto ekomi ebele wewa luka nzila moto makolo luka nzila mpo bakiraki bakaniveau kaka ndenge bazali kokire bakaniveau oyo ameli jus abwaki na kaniveau soko tuni ye lakisanga poubelle publique oyo alongoli mwana pampers na zongo nango abwaki na kaniveau lokola toilette publique yalaka te na bawenze na bamama mikolo bazali kosala zongo na sachet abwaki na kaniveau bandeko balandi en tout cas bolimbisi bolandaka biso sans tendance et sans parti emoni liso ekotoboloko liso te mpo nini balingi te boyoka mateya ya nsongi ya nzila te mpo bokozonga baconscient bango bazali œuvre ya colonisateur bacontinuateur ya œuvre ya colonisateur lokola colonisateur du 1er au 30 janvier ti décembre akalkulaka kaka ndenge nini moyindo fazala inutile ndenge nini moyindo fazala distrait yango azali kotelemisa bapion na ye baeloma na ye badisciple na ye bamarionnette na ye na ngambo ya église na ngambo ya lutte intellectuelle bazali kokoba kotelemisa na ngambo ya église église moko esalemi kaka batindi bainstrument te bango bapuyaka distraction tala bacompétition ya kobina ndenge ezalaka accompagné na mbongo bamis neleko epai na biso ntina nango ezali nini ntina nango ezali nini te oyo ezali ntina yango babimisi mabe message ya lobiko ya bato yango babimisi mabe alors loposo pembe lokola yebaki walongo mfumuki mbangu bakofinir mokolo moko par kozonga konsenye mpo balakaka bakotisi badistraction meme na masango elobelaka boyindo omona moto mosusu ateyi yezu asangisi ye na fumuki mbangu apatakisi atangi banoko na ye asangisi finalement tozali koyeba te olingi oyebisa bayindo nini te toyebi ke loposo pembe akela mpe bangunza na ye mpona kobundisa bongunza me boyebaka moto asali bilanga na ye ya matembele mokolo akei apikola matembele mpo alambela bana ata matembele bimi muke akotikala kozwa likanisi tatala matiti ya bosoto ebotaka pembeni ya mukala mpo bakisa quantité ya matembele na bandeli koloba soko moto asali bilanga ya matembele ezalaka accompagné na bamatiti mazangi ntina peut-être mpe matiti mazangi ntina ezali na vitamine koleka alors matembele mata buki matembele wana ebimi muke akobakisa te nkasa wana ezangi ntina mpo evimbisa matembele na ye akozwa kaka oyo ezalaki important mpe utile mpo na ye matembele oyo alonaka ta mosusu kuta kopalola koprofite kopalola matiti wana mosusu ezalaki na vitamine makasi epesa esika na matembele bandeko tokebela distraction nyonso tozali kotala tozali konormalize nyonso tozali konormalize embouteillage mikolo oyo mon cher en tout cas pas moi nakobima su na motuka te ekomi normal
normal. Est-ce que Kobongisa, même Mouzé Kabila l'a fait. Mouzé Kabila édika. Bandeko Barandi. Bomoni ndenge tomona ka République démocratique ya Congo. Ndenge cerveau ya ba Congolais. Ndenge tomona ka République démocratique ya Congo. Ndenge cerveau ya ba Congolais ali na kati. Toloba République État ya mboka na biso. Ezali preuve ya ba cerveau na biso. Ezali fruit, voilà, ya ba cerveau na biso. Ba fulu, ba embouteillage, ba désordre, ba koswana, moyibi, kobomana, kuluna, yango ezena cerveau. Yango infectaka biso te, yango dérangeaka biso te. Eze fruit ya ba cerveau na biso. Donc tango l'étranger, tango ba loposo mosuba otala ba mboka ya Felika. Mais eza ndako moto liboma ti. Ndako moto liboma. Alokoti litaba aye nango. Alokoti fufu eteba aye nango na ndako. Alokoti la gomme makolo ya keche kesana kote moko chaussure kote aye nango epai na ye. Doto botalika ndako bobi o ndako moto liboma. Po oyo biye bize wana moto cerveau zeko sala. Ako avale yango te. Ako vivre na yango te. Mais biso to vivaka na fulu. To vivaka na embouteillage. To vivaka na ba détournement. To vivaka na kuluna. To vivaka na nyonso ya mabe. Fruit ya ba cerveau na biso. Fruit ya ba cerveau na biso. Awa ba mekaki deuxième bande mutakoleka te. Du populisme. Du populisme. Et Saliata, Mikolote, poussière de secondes, et Sili. Na pêche exemple, bah, curé caniveau. Monter ko boka pamper samoine. Et c'est na cerveau na ye. A sali pondu, a ya boaki. République démocratique ya Congo. Yonso yezeko zingela bo soto wana. Eze na cerveau na biso. Au nom ya ba religion importée. Au nom ya ba religion importée. Milimo miterengano ndeze ko tambusa biso. Molimo ya Mahomet, molimo ya Bouddha, molimo ya Jésus. Et comme ici biso bato maboma. Okolata lokolo moko sandal, lokolo moko sapatu. Ozo banalati, olati molati nini. Olati pantalon bakisi coupé likolo bakisi jupe. Olati mais olati nini. Ozeko fongola ba sachet na fulu ba fufu eteba ozeko sangisa yango na loso na pondu ngaye sali soko ozeko lia olemo ozeko lia nini. Ozeko lia nini. Basalela ogu moko vedant otiaka na biloko. Yo moko ozwi gu wana otie na biloko. Obengi yango gu. Obengi yango kibe. Kibi ya soso. Kibi ya viande. Kibi ya pondu. Eye kosala nini. Yo je naturel. Bandeko balandi tokomi ko benda suka. Bo sufri to kamwana. Ngana observaka na talaka pe na monaka. Natalaka ntaba. Ata taba ya motambongo. Nano anvia lolenge imbwa lelaka te. Ata taba ya milliardaire akoliaka pondu na ye ya mobesu. Ata mikolo ya fête aze komona ndenge imbwa aze ko samba misuni ye pa ya ye pasparum. Ye mpo ya ye pondu banzete ya pondu wana basalaki aze kolanda. Yango wana botata mokeli. Me biso baindo. Biso baindo.
tolobaka yango pe lelo tozongeli yango. Soko message ya Nesonganzi na Fumukusu kia muzana panda na ngola. Eze ko déranger yo. Yeboze même pas na 1% ya conscience. Na bandeli. Soko message ya Nesonganzi na Fumukusu kia muzana panda na ngola. Eze ko tungisa makanisi na yo dérangaka yo. C'est que c'est même pas na 1% ya conscience. Na bo moina yo. Pour ce que écoutaki ata 1% ya conscience na vie na yo. Oko pesa maboko na mosala oyo. Moko bundisa yango te. Po ezeko luka bolamu ya bato. Bolandaki biso lolenge longobani bopesi matondo na grande équipe ya Vom Télévision. Etando ya bwanya pe ya bonsomi ya baindo. Etando oyo okotika mokolo mobimba bêtise koleka te. Etando ya ba conscient. Biso tolobi kimia ya walongo fumu kimbangu balongo pe bankoko ekoba kobila o mabota mabino tokutani mikolo ezeko ya na manaka isusu. Baindo bolamuka. Adana patiengo, atakondi mapati netengo, oyo patiengo, moindo adana patiengo, atakondi mapati netengo, oyo patiengo. Yo peki kolo bango, ye bakini